Baguerre ya grâce Mbisi na Karine Mokonzi ti lelo mutuna makolo na ngonga na yebaka te. Ya ngonga na ba polémique na bango balinga moyena kotango ezati. Ozo comprendre? Donc c'est-à-dire et puis au moins que Simba ah koto grâce Mbisi a salibre koto Karine Mokonzi donc c'est-à-dire que ça marche moins de paix. Les Mokonzi so ina mamba bedashu. Wana ko tuna biso wana etalinga ti. Yo kota te. Po ngai na solo la na belle d'achure te. Na ba patron. Oh, autant on se retrouve sur la kin ah et puis ba pembe. Et puis ya mindele pe. Ko mindele pe ba pirate ba ça. Mais vérité que kana yo ati kompa ba chinois ba décider so juste là ozongi te. Karine Mokonzi akotika kana nge pa ba chinois te. Oh, ati kompa ba chinois po niteli boye na ozongi karate. Ba el rote. Oh, elle faut la sanga. Siko ba bere rouge wana zolo ba wana. Et puis que bere. Na ba chinois wana bazana no minoko minene forme mabe. Nzambe yo kana nzambe tsakela mukila regretta pourquoi kela batolo lenge wana. Abiri trolemba oti. Je dis que nous avons besoin d'une chaîne quelque part, nous avons beaucoup la bino pour éradiquer bino pour respecter Karine Mokonzi sinon la parole la patronne. Kozonga ya pambate na longoli ba hypocrite ya ba chinois. Na bengani na bana membre. Na bengani na ba nani ba les défenseurs, ba charge na bengani bango tout. Ba chinois bazui bombe anatomique yango moni pesi bango kizungu trouble ndeko vundu moyo. Ozo comprendre? Bazu suko trouble ba una problème a misu po to yebaka la mona mukilio. Et c'est to yebaka problème épilepsie. To yeba ngote o problème a mutu misu betara bo. So ba chinois nde ba la biso ba malade yo. Abiri zonga bo abiri. Na bo beta yo abiri na zo so bozongi musala ko tia munoko makasi te petite. Sala calme ba ridicule donc abiri yo toujours plus indication malembe malgré Zamboa. Nazali mbwa ya Karine Mokonzi oui, je l'accepte. Nazambwa Karine Mokonzi mais ba mbwa wana yo tie. Yo moko na no bere rouge oza forme elongi mabe loro la monteur à 207 et betani liboso ya ponsu ya église à Soni Kafuta. Donc c'est-à-dire que yo oza na no lokote wana no salité oza na no bien te. Sentinelle ba chinois. Soki be sentinelle ba chinois. Olata kana kaleso rouge mudinda batonga kona basinga noir aloso ya hôtel ma oloba ba n'importe quoi na komba Rena Bir mais c'est fait attention parce que batulora ba Rena Bir ngala ko diminer baba forme bali kwa nganza te bato yo zolo ba kombo na ba bere rouge wana ba yebana na note na ba chinois na ba na membre et puis ba na mama wana ba na membre wana ba kenda kokota maba c'est-à-dire que batula baba écrit de Chel ya poto charge équipe nationale. C'est-à-dire que chaque fête du monde baba Damas en dehors na bangwana fanatique ni nya au local lo bakeno ndetinga donc na bino te boye lokote ote o le kapeka na miko a consigne ça démarrer la baronne la fille la plus sage de la République maman la lam taliboma kena yé zane lokote ina mdane ko kangama na yo mais ce qu'on évite motivation et utaki ondeni yo yebite que non tangu batu baswa na tangu ba problème ezala ka mutu to lingara lobaka n'importe quoi se faire danger ami pesa te ya maramba solo te ya maramba lokuta ya maramba lokuta te ya maramba lokuta na sincère ya na batu musu afinga Karine po kombo yebana batu lora ba mida la Taylor po mida sotali tezela batu te torobe bana mida bo ngala soda na mida na sola mutala makwanze belé bonga bota bana tata na tata na monango déjà oui mida na pesi mida punition asukano na piscine mida binde basola na piscine mais bité bien ngo ba rumeur bilobela vérité réalité o ezolo bama tozo yoka et c'est solo toza lokuta bino ba chinois bomoni ka Rena Bir aso pemena Karine Mokonzi bobani bala moko jalousie yo yete yo okutinga na Karine lelo komi ngolo balanga c'est lui qui part à la chasse il y a peur sa place à la chasse quand je prends mon ngolo à la chasse j'arrive avec ça je bâche ça mais na sel c'est vrai et réel Rena Bir donc n'a présenté ba excuse nanga auprès ya batutu ba Zalarana Karine Mokonzi ou bazala blessé na ba moment wana c'est la vie ba salité ba propreté ba minoro solo ba la bambongo bien te bambongo salité pour ba soutenir Karine Mokonzi faut ba kangisa ba $1 kati na bango nani de atindela Karine Mokonzi $1000 yemo ala kisangango Rossi TV kuna to mona ba théâtre ba émission ba musical political chronical sportical karatécal, News on Rossi News TV.
TV. Abonnement basabonaka kaka osabone okena notification kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV nde makambo. Bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission Forever. Bonjour, ma chère internaute, nous sommes Rossi News Télévision. Et c'est toujours moi devant vous, la vôtre, Sarah Matoumou, notre Madi, Marcelo de la presse. Je salue la présence de mon caméraman Mira Kinzi. Et aussi, je dis un grand merci à la patronne, à Madame Ronsi Moufansoni, autre Madi, Mama ni Mama. Et pourquoi pas dire aussi un grand merci à Miss le DG. Bonjour à toi, Miel Nziola, le grand Voulouzi. Babi un peu brillant et appétissant. Et aussi à Sarah Kunga la parisienne, la famille Kiambi, je vous dis merci. Merci à Nelson et Kiambi, Bossamboka, Nene Kiambi, Sephora Kiambi, Tabita Kiambi et Alvaro Kiambi. Babi, moi Ezayo, profite bien de ton jour déjà. Babi le vendeur des Makambu. Bon anniversaire d'avance à toi, Alvaro Cashplay. Fanny Matumona, Sky Matumona, Steve Matumona, Sam Matumona. Merci à vous. Bande Konyo Soya, Rossi News Télévision, Dinese Binogara, chaîne Binango. S'abonner massivement pour andi bourgeois information est sûr précis. Le monsieur le auto aimé le bon René Abiré cardinal oh to yoka azonga ina Karim Mokonzi asengi pardon à Karim Mokonzi bazui dossier na ye batiki yango pa ya ba chinois ba décider sur ozonga to ozonga te ce que on to yebes ka zongi ya solo to azongi te est-ce que la baronne accepte zonga to te la Chine décide déjà zonga to te yango to ça déjà appel na René Abiré Kota to beta masolongo to yeba nini yango po ya quelques jours kaka azaki na micro awa a craché ki mabe mais siko to éviter nini kaka ndeka balo baton de la fin mutam fois bon voilà to ndenge nini René Abiré bonjour. Voilà, bonjour na yo et puis bonjour na batutu bota la biso monde entier. Donc René Abiré cardinal les bulldozers de la presse congolaise et puis na pesi bambo théâtre na Paola Schengen Kilo à Londres. Moi, je suis tant que la pendant une année, Cornelia Doussi du 27 MB, maman Mimi Moujeka, maman la Chris Kalanda na Katsa Belgique, pasteur Papi Chef na Katsa Belgique, Dani Bokombe Tsunami, et puis Moko, Karine Mokonzi 3 fois la baronne, Moutabanda Masula, la baronne, la patronne, la donne, Esaïe, maman Chikata de la presse, et puis il y a Myriam Ouette et Abasta, Mbo Théâtre quoi. Voilà, René Abiré, tu démarres comme mon Ningizala, santé dans bonne. Ouais, santé quand nous on a dérangé qui m'ont manqué, mais il y a un day, n'a pas sur Bambo Théâtre, il y a un day, bah l'hôpital, tout ça la promotion de René Abiré au Kitatu dans l'hôpital, tout ça la promotion, donc par rapport, donc santé, psycho ça va pour qui m'écoute. Voilà, René Abiré, on a comprendre mambo te, on a yoka, car baso benga pe baotuna, on a bité on a pe mambana, moi na loba na bino, ezate. Na ke kuluka ye moko cardinal à s'expliquer à na micro Rossi News Télévision. Na bité bien ngo ba rumeur, bilobela, vérité, réalité. O ezolo bama, tozo yoka, et c'est solo, tozo lokuta. C'est vrai et réel, René Abiré. Donc, on a présenté bah, excuse nanga auprès de Batutu, Zalarana Karine Mokonzi, Zala blessé na ba moment c'est la vie, ça marche comme ça. Ba problème c'est nga rappeur mon frère pour na katsa libota to mona même maintenant ba famille to botami. Au mona air mon grand frère na petite sœur et simba li souté. Vous comprendre? On a ma grand frère na simba souté mais si soukanango mona ta mususu matanga mobe na famille c'est que beaucoup tana singa famille benda na mekata na raté toza batu ba problème ezala ki oui o nga René Abiré na se reprocher une erreur nanga donc maboko pembe toujours na Karine Mokonzi 3 fois la baronne naza donc et puis kozonga ya pamba te na longoli ba hypocrite ya ba chinois na bengani na bana membre na bengani na banani ba les défenseurs ba charge na bengani bango tout ba salité ba propreté ba minoro solo ba la bambongo bien te bambongo salité pour ba soutenir Karine Mokonzi il faut ba kangisa ba $1 kati na bango nani de atindela Karine Mokonzi $1000 yemo ala kisangango c'est que yo no tindele $1000 baza nango te c'est-à-dire na bengani bango na tina parce que na memeli Karine Mokonzi ba américain ba américain ba o ma ba ebi Yves Olambo na ndenga juju poa ba américain siko nde ba soutenir Karine Mokonzi kalate bo mona ba émission
oh mutu mo basala émission botinda mbongo bo soutenir Karine Mokonzi ekomaka te Karine Mokonzi amonaka yango te yango wana Rena Bir atali na ndenga Yves Olambo pentacle toujours likolo ba américain ba chinois bazui bombe anatomique yango moni pesi bango kizungu trouble ndeko vundu moyo ozo comprendre bazui suko trouble ba una problème a misu po toyebaka na mona mukilio ese toyebaka problème épilepsie toyeba yango te o problème a mutu misu betara bo so ba chinois nde ba bayela biso ba malade yo yango na bengani ba chinois wana nyonso tu wana bata banzala ba ebelo rote bazoya ba profiter ba profiteuse oluka kombono yebana il faut ya répéter notre té de faut boye ba pe bo comprendre qu'il y a bateau pe ba pesa Karine Mokonzi ba 10 000 ba 15 000 dollars yo yebi bango 100 na yebi bango ko 100 ke kutu de bali consulter alinga ku Karine kuta bwaka epete baza c'est-à-dire a aider na yeka sentiment na ye atali kaka bwa lobi tina pesa mais siko bino ba chinois bo monika Rena Bir raison pemena Karine Mokonzi bo bandi mbala moko jalousie yo yete yo okutinga na Karine lelo komi olo balanga c'est lui qui part à la chasse il y a perd sa place à la chasse quand je prends mon ngolo à la chasse j'arrive avec ça je mange ça maintenant seul quand c'est celui qui part à la chasse perd sa place bon toke na da joana celui qui part à la chasse perd sa place bon ngana lela Karine Mokonzi na ke na chasse Nazu siko grand ngolo. Nalenga moko. So tango na rolia. Te bon, ba remplacer problème ezati. Nazu siko grand ngolo. Naza siko neso na rolia ngonga moko. Oh Rena Bir égoïste. Je pense que moi égoïste rebi ma place wana te. Au moins que ba bimisanga égoïste. Yango moni balobi mutambongo aliaka na batu. Batu lora ba Paola Schengen kilo à Londres. Au moins ba Givenchy Cornelia ba Dusi ba Paul Overi de Souza. Au moins ba patron bango wana batu ba Simbi Mons. Batu ba diriger coronavirus na monde. Ba ta ba mbongo ba dotation. Ba pesa makambu na Mons. Ba longo la charge le loto ya batu liwa coronavirus soke kiti. Ya grâce à ba Paola Schengen ba Yondei ba Cornelia Dusi ba Dani Bokombe Tsunami au moins batu ango veut dire que yolo très até. Voilà, j'ai dit cette émission spécialement à Aïcha Keto Babiliko na Obuzoba ma copine chérie et aussi à Lionel Poiti le grand DJ Miel le grand Voulouzi un peu brillant et puis na bossa DJ Samouraï na peso mbote DJ Samouraï na katsa Paris ba mbote ya trop quoi. Voilà, Abiré bah tout ça va comprendre. D'abord motivation parce que quand il y a quelques temps les capécans nous a démarré la baronne la fille la plus celle de la République maman la lam taliboma qui na yé dans le côté mais ce qu'on a évité motivation est-ce que ba reprocher yo éviter que non tangu batu baswa na tangu ba problème ezalaka mutu to lingara lobaka n'importe quoi se faire danger ami pesa te yamamba solo te yamamba lokuta yamamba lokuta te yamamba lokuta na sincère et puis mutu atindanga te c'est-à-dire que otalika na kota kaka po to na ba catégorie bato ba finga Karine Mokonzi yana bato musu ba finga Karine po komboye bana bato lora ba mida la Taylor po mida sotali tezela bato te torobe bana mida bo ngana soda na mida na sola mutala makwanze belé bonga bota bana tata na tata na monango déjà oui mida na pesi mida punition asukano na piscine mida binde basukula na piscine ano na nzota bien te bato lora ba mida au finga Karine quoi bien que bat la ya zo finga so au finga Karine qui est derrière toi qui te soutient pourquoi pour gagner quoi mais il y en a batu musus au finga Karine par rapport ya kaota la keno te asuna fingi Karine batu ba otala nga non ça la succès non ça la combo ozo comprendre il y en a batu musus guerre na Karine ça va au moins que noter makambu c'est bon koto Karine pesi marambu kuna ba pesi loyenge wana skota la grâce mbizi la sexy au monde c'est-à-dire grâce mbizi la sexy liko lobateka la faible té ala faible grâce mbizi azala déjà ozo comprendre azala déjà ba guerre ya grâce mbizi na Karine Mokonzi tile le mutuna makolo na ngana yebaka te yango wana ba polémique na bombelinga moyena kotango ezati. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire et puis au moins que Simba
Ah, Koto Kasimbiza Salibwe, Koto Karine Mokonzi. Donc c'est-à-dire que ça marche moins de paix. Les Mokonzi zo ina mamba bedashu. Wana kutuna biso wana etalingati. Yo kota te. Po ngai na solo la na belle d'assurté. Na ba patron. Oh, yo tango mususu temps bona kin awa et puis ba pembe. Et puis ya mindele pe. Toi mindele pe ba pirate baza. Te na la muta ba problème ici. Te. Ngana la za. Na bisayo. Na ba américain. Ngana na ba mindele te. Donc il chasse est-ce qu'on a pas grand golo. Ngana na biri na ba américain. C'est-à-dire Karine Mokonzi na minute oyo. Veut dire que ba o ba taba choko ba meti ba nani te bon. Lokola bo wele la ba meti. Na ba taba choko na ba mindele Karine Mokonzi. Akotikele la bino pe ba mindele lango. Mais est-ce que les bino ba noir américain. Au senti que mobali costaud. Au moins Rena Biri santé à 17 personnes va vivre en États-Unis pendant 47 ans. Yonde mbanga. Rena Biri, est-ce que d'abord solina la baronne pena bochombo solina. Ouais, d'ailleurs, solde la Karine Mokonzi na benga qui est pour tout état de santé, et singa que notre zakaré, tout sur la. Et puis c'est vérité que quand on a ati comme pas chinois va décider sur quoi. Juste là nos zongité. Karine Mokonzi a rotika kana nge pas ba chinois te. Ati quand pas ba chinois pour nous télé boé, na zongi karaté. Te ngande kutunde na longoli nde ba chinois. Ngana tunde ce que ndo boyebi que nos zongité. Na papa kana ba chinois pas décider za bongo. Na lobby hein. Pas seulement ba chinois puis na sentinelle ya la Chine. Il y a maison à chinois. Obinay. Nan. Bérin rouge. Ba el rote. Siko. Ba bérin rouge wana zolo ba wana. Na ba chinois wana basa no lumino ko minene forme mabe. Nzambe yokalo nzambe tsakela mukila regretta pourquoi kela batolo lenge wana. Bato baza sans valeur pour bofingi bolobi trop mais tala suka na bino lelo na biri na maboko. Abiri trolemba ote. Tobi ke ndenge ozongi bozana na chaîne quelque part ngamona boko la bino pona na rédiquer bino boy bandene au respecter Karine Mokonzi Sinorita la baron la patronne on a benga ka tout se passe à la Sinorité donc lelo nana biri moi conseil malembe na bi ke na ko recadrer abiri abiri zonga boy abiri na ko beta yo abiri na zo bozongi musala ko tia munoko makasi te Zala calme ba ridicule donc abiri yo toujours pesa éducation malembe malgré azamboa baba forme bali kwanga nzala te bato yo zolo baka bakombo na ba bere rouge wana ba yebana na noté bonjour ba yebana na noté bazala na eloko te oyo comprendre bazala kala ba mbonga makelemba kotili kelemba ba cotiser $1 ba batindi la Karine mais tandis que Karine obso to zala kana ye ayebi mo makambo bi il faut lamba bi pentacle ndenge tambola na ndenga cha mouvement. Donc ça dit que n'a pas na sona Karine moko bino no ba shiro boy beaucoup tinga na Karine. Jamais. Donc ça dit quoi? Ba chinois il faut ba zonga sima ba se retirer 200 mètres. Oh ba na membre 200 mètres. Ba charge. Bango tout 200 mètres na ba charge. Te ba libo ma Karine mais ba problème mais où toi yo moni ba charge ba ya. Yo moni ba chinois ba ya. Mais Rena Biri force majeure américain. Na kiti mbalamo sur le terrain. Ba chinois ba explosif. Quand mouté katani. Mais ba fan arronzi et non ko sala bango eza pasi. Ngana tala pasi ya partout. Souffrance ya partout. Yana ba de comme na poto à la copelar ti lelo pe no atindi pété. C'est-à-dire que mututo a un moment de difficulté. Surtout à un moment toza ba moment moko boy il faut comprendre. Rena Biri so zonga na Karine Mokonzi oh noté po te là aux 800 200 300 000 $. Lobi kuno sasuna besoin mbongo te. Ozaka la besoin ya mbongo. Ozo ba. Tozala suna Karine po fanatique moko ta Karine Mokonzi au telema lobaki atinde la Rena Biri là. Asate. Do ate. Bato to lia ba mbongo na bango ba fanatique ya Karine loka ba ya Myriam Wet. Ya ba star to lia ba la. Ba AG Fwamba Fafa Longa. Ba to loka ba Yaoundé. Ba to loka ba Paola Schengen. Paola Schengen kuta la rade fanatique ya Karine Mokonzi te mais ngande mutu Rena Biri na ya na e. Vous comprenez? C'est-à-dire que mona c'est-à-dire que batu baza. Ba maman Chantal Mampouya charge équipe nationale. C'est-à-dire que chaque fête du mois ngenda ko ba Damas en dehors na bangwana. Fanatique ni au local au bakeno te ndetinga. Donc na bino te boye lokote.
na ba chinois na ba na membre et puis ba na mama wana ba na membre wana bakenda kokota maba c'est-à-dire que batula ba écrit de Tchel ya poto ndo moni ba fandi ba sali je m'excuse lisanga ya ba na membre batula ba bikete na simakari na ko bimisa mwa jo mo boy ya Vietnam tamso ya Zimbabwe ya mais ba biso ba rena bir to pona ba raison na ti. Mais Bérin Rouge de la presse à lobby boye quand na bino za maboko na ye parce que mikolo na ye bité so yebi yende kana yo kana on pas la note pour ya zali yo kenda ya za ozo oluka kana bango nyonso ezande pananga monde waze kwa tiki ka Jos Diena pas ba fan ndepe ba tiki pa na yo kana yo pas ba chinois précisément pas Bérin Rouge a décidé alors na bité so yebi na annoncer yo Bérin Rouge mikolo a sombi 3 mbwa moko boye o ala seki biso mbwa moko komo na zo benga bire moko janvier moko nyamakor na ebite mo réalité na biso image wana zo benga mbwa abire et puis photo moko eza wana balongoli mito ba mbwa ba cheyo na janvier qui veut dire bino ba mbwa ya la baronne mais quand na bino ko eza maboko nazali mbwa ya Karine Mokonzi oui je l'accepte naza mbwa Karine Mokonzi mais ba mbwa wana yo che yo moko nanu Bérin Rouge oza forme elongi mabe loko la monteur à 207 ebetani liboso ya ponso ya église à Soni Kafuta donc c'est à dire que yo oza nanu eloko te wala nous salite oza nous bien te sentinelle ba chinois soki be sentinelle ba chinois olataka no kaleso rouge mudinda batonga ngona basinga noir aloso ya hotelema oloba ba n'importe quoi na komba Rena Bir mais c'est fait attention parce que batulora ba Rena Bir ngana ko diminuer ngana ko encadrer non la qui so force comme sur les États-Unis d'Amérique États-Unis au monde a bien janvier zawana Rena Bir nyama corps pe gititan j'ai les chaud au monde les tu a filora États-Unis l'équipe nationale ils ont raté déjà équipe nationale déjà zongi wana ba jaloux ba jalousie donc jalousie na bango simbité bogugi Bérin Rouge aloba ki alobi boye crack wana lekia tanga landeli arrivé na bino tina ni bozonga yo comprendre que boye na idée ya poison bosai lisanga bino na ba gugu gaga na ba otangi ba sœur wana ba tindi bino yoka Karine Mokonzi so lelo batu musu ba mo finga ba mo peko za audacité eza pona banani ba charge wana ba osa ba n'importe ça ba mission ça c'est contrôlé ba belo rolobate ba chinois wana lelo batu musu ba komi afandi alali ala mugi bibu a créer Karine Mokonzi bilobela mo bezanga mutuna makolo mais tu t'es pas la bango kara mais sinon au monde que babiso ba Rena Bir mabe ko ou t'es pas na ngati et que na vers Karine Mokonzi jamais et puis mabe pe ko longwa jamais pas ya Karine Mokonzi baza ba hypocrite baza soki baza tala lobby oya sous ça l'émission na opé ça 4 vérités ya ba chinois vraiment soki ya solo non personne n'a pas de détails au comprendre que non baza batouté bazolia Karine Mokonzi c'est ngwana Rena Bir eta muta makambo muta ba esprit na timbeli bango na bino te bolongwa dégager ba timbeli bino boyena idée poison te bango nde bazalaka na comment moni ndok bonjour moni ndok comment yo ozozwa idée ya ke batu wana bakoya bachela mutu poison donc c'est que katina yo esprit mabezali c'est que non c'est que katina yo esprit mabezali comment yo ko benga mutu ndoki yo ebinde ni ka za ndoki de poye ba ndoki il faut ça la ndoki moi ce que de la Bérin lobby donc c'est-à-dire que bazali bato misala mabe na ba chinois Karine Mokonzi yango lorsque moni ke note kombo ezoleka liboso ya bato kombo ezoleka bazate bango nyonso le Bérin Rouge na ju ordre pa ya Karine Mokonzi uti likolo na longoli ba chinois ba Bérin Rouge na longoli bango nyonso na ba charge pour Karine Mokonzi pembeni ne faut la garçon za la bio loko langa Rena Bir mona teinture normale na pakola o tsaba crayon o tsaba volambo o parola ba ni kopte de Rena Bir toujours au monde à taille normale na mela C4 était na bio santé à 24 américains talaka yo mobile ya bazu ya pipi ole kilolo bila Karine moza propre oza bien solo non na parfum bien kitoko marambutu
Siko bango siko yebisanga banona problème mutu lokola jube koko memeno na palette pour représenter longa ba imibi na ba criminel mutu lokola Fenech akotele majama lobelela Karine Mokonzi pazana no mutu oyo abungana no image ya Nzambe afinga no Nzambe directement mutu abachoko aza kolia Denis Lesi batinde uta mbandaka batu lokola ba Fenech donc c'est-à-dire que babiso yo makambo donc toza wana tokolobela Karine Mokonzi makamba bezali. Voilà, tu comprends que j'étais une émission de René Abiré. Parce qu'on a lingi, on s'adressait à ma fan à Ronsi News, va comprendre bien aux zongi et puis aux zongi sur la maramuni ni baloni tellement bien ni bachuna ce que garantit à place ma vie doit la nuit au comblant on a nini. Bah américain baza déjà sur le terrain, bah partout dans le monde, bossa Moussa na bango et on le battre exacté quoi. René Abiré aza toujours wana pour na Karine Mokonzi 3 fois la baronne. Mikolo Karine comme la pongi vraiment bien qui a ba bébé pour René Abiré zongi. Pour rejoindre Bérin pour Bérin. Te la rejoindre bangote. Basale logote. Babiso to risque la prison pour na Karine Mokonzi. Babiso to risque ba marambebele ba caché ba liwa ke ba criminel ba luka ko butu mo pour na Karine. Bango ba ko risque na te. Koza la patience ou koza la patiente na ndenga mabete na la kana po ndawe Karine Mokonzi opé sangande sini makambo te ane loko opé sangade opé sangani nga pe na loko opé sete te relation mon avis ba négliger mutu te yo kana yo mon avis ba négliger mutu te mututu azali important pour na mutu donc ndenga Karine azali importante nga pe René Abiré pe azali importante pour na ye. Ce que le lieu baké na mokili faut que ça la reconnaisse ça parce que avant idée on est à la raté to osana yo ebike non na oyala ngaka ko se soumettre les kanango oui les qui si déjà les qui il y a importance à René Abiré na Karine Mokonzi ba carré donc toi carré c'est pas pareil veut dire que yo nanya tinda rayo okolela okolela et puis la ligne avertir Moura olinga o salir komba ya Myriam weti ya basta donc soko linga o finga Karine Mokonzi potam so loko yebana oza c'est pour la na marambuti pour la PD sala marabuna yo ala tilelo papa banga la pasteur moi na pasteur mais PD dans évangile comité pour nzamba lobby soko bongoli motema na yo na libota no mobimba mais tala libota ya Moura alinga salir ya Myriam weta tinda raote pe biso kutu tozala no na Myriam atika lo tinda biso te so yo lingo salir na image ya Myriam et puis ya Myriam weta Karine Mokonzi ba solo na problème moko te na mukilo ezanga solution nga pe René Abiré na kosala ngote que par force o note po kingate c'est-à-dire que baza ba sœur te veut dire que toi batu le linge sale se lave en famille mais yo des famille to seconde en public to koyeba makambo ndenge tambolaka carré. Voilà, tout le monde sur l'émission Nabiso Cardinal, mot de la fin, on a Signorita, la baronne, baby, sale gosse, et au final la baronne, on a l'ibanga quoi, mot de la fin, on pas naïf. Voilà, on a les labino tout à fort, Karine Mokonzi, je t'aime beaucoup. Donc je t'embrasse partout, Karine Mokonzi. Partout? Que je lui embrasse partout. Que partout, on a la limite, c'était Manzaka Makolo, de Manzaka Karine Mokonzi. Donc je l'embrasse partout. Je l'embrasse partout. Mais il y a une exception. Tu as une exception, l'autre exception à côté. Ah, alors, côté Kunana, tu vois les Zimbabwe, Kabundi Walesa, la frontière, il y a Bakasumbalesa. De bicoté on a vraiment pour on a Karine Mokonzi moi c'est battu une femme responsable et maman sociale donc wa tanga as intellectuel il y a Myriam Ouette as intellectuel so bino boko loba Karine Mokonzi tanga te mais pour ça la RTG wana faut que ça la différence et ana mutu msu pa tanga na été oui Karine Mokonzi tanga te mais ana don ana grâce au moins intelligence on a tangé belé oui intelligence tokoki ko scandaliser yango par une autre intelligence muta se perdre donna o ba apprendre pendant tout son temps à l'université à perdre yango
mais moto aza la grâce au scandaliser on a nini parce que nabiso my God putain merci beaucoup Seigneur pour la révélation Karine il faut comprendre excusez-moi Rena Biraza l'homme de Dieu surtout Sambelara te bino parole na ko invité pe na séminaire kalaté na Guinée aux alawalo mona ma séminaire prédication ba koka pe ba hotel vraiment carré voilà mabango pesité bah mabanga nanga na bino tout na lela bino fort on peut so obenga plus de 143 82 030 88 80 obengo zu Rena Bire Mobimba. Voilà, c'était la René Abiré, le cardinal. Et babi mote koufi entraîné la baronne, à sengi la baronne pardon, à reconnaître ma belle bara enfant prodige, à sengi bolindi ici, à zongi na se makolo, ya maman na ewa sa bon signorita babia yo finga la baronne, sale gosse, liko na buzo ba la baronne libanga, alindi si moi na Abiré no muniga donc alonga ba plagia, les gars qui a finga à se pega bo mune comment est-ce que à diminuer la baronne maintenant la sengi pardon. Voilà, merci na baino sur soutenir. Merci à Miel Enzio, le grand Voulouse, un peu brillant et appétissant. Et aussi à Alvaro Cash Play. Moi, non, déjà, dans le 22, on célébrer anniversaire, 30e anniversaire, n'ayez pas nous Inda à Bissopé et Inda. Mirakin de Montréal, bonjour à toi et merci beaucoup pour la fidélité. Ngana Zalara pour la vie. D'ici là, portez-vous bien. Tokutani du sous semaine prochaine, émission Nabino Esika. Toujours fort et vert et toujours Ngapeka Liboso Nabino, Matou Sarah Matoumona, autre m'a dit Marcelo de la presse. Bonjour à Joyce Toumbalo Benzema, aussi à Bogart de la presse congolaise. Merci.